mission TV, le miroir du monde. Nombre exact, peut-être plus de 80 millions de Congolais. Nakoyebi sabango ke nakomi kobanga. Kobangela tinga makasi. Nalobaki ya ngwawa. Ebanda lelo te. Ebande kwa na matata mponyo na ba oyo na siliko cité sengeli bango bansuzi balandela bango basala boloko. Yoka tata mokonzi ekolo kolobake. Alobaki ngo c'était de manière solennelle hein. Eza ngala beta wa masolo te sa na conseil des ministres na mona kité. Ngala oloba makambo oyo opinion yebi. Tata mokonzi makambo salami na minembwe ya yebaki yango te. Cardinal Ambongo o nasila ikoyoka message na ye ya discrimination vis-à-vis ya ba enseignant koloba ete pono tangisa na bi bengumba catholique esengeli ozala catholique ndeko ayeba ete déclaration na ezalaki en violation de la constitution. Na continue makambo ndeko bazauti koloba article 13. Oui, c'est bien ce qu'il a dit là. J'avais lu ça. Je savais en tomber nango. Natanga ki yango avant na ya na plateau. Mais ndeko Flavien il faut eba que Église catholique les a bien organisé. Invité à rentrée scolaire wana na yoka ki même na ba média ya place ba parents mingi ba kosenga ba reporter na nous le temps que ba luka mosolo. Ma mission TV, le miroir du monde. Mbote lisusu mbote na bino bandeko baimboka oyo bolingaka Kongo mboka na bino tozalaka na sengo tango tokutanaka pendant 60 minutes pour na kobeta masolo ya Kongo na plateau spécial ndenge tobeka yango spécial to kondola émission na bino bandeko balandi tozali na sengo po ete bozali ebele na Canada bokolanda biso bozali ebele na États-Unis d'Amérique bandeko na biso na Californie bokolanda bozali ebele na France na Belgique na Allemagne vous allez ebele bandeko balandi na Afrique voilà na omona bandeko na bazali na Sénégal na omona bandeko bazali na Mali na omona bandeko bazali na Congo Brazzaville vous allez ebele na 26 provinces ya République démocratique du Congo na opesa mbote na bandeko bazwami na Kasai na opesa mbote na bandeko oyo bazwami na Nord Sud Kivu Grand Équateur to bosanité bandeko bazwami na Kinshasa vous allez ebele bandeko balandi parce que rendez-vous na biso ya chaque lundi à partir de 17h yango ici bandi rediffusion mardi na 12h to lobaki ete bandeko balandi esengeli to solo na otali bozangi ya kilasi ya bana bobino ete bana kilasi déjà mokola lelo mokola lundi ezali mokolo esengeli ete bana bazonga kilasi pe lisusu bobibino mokolo lisusu na otali affaire minembwe to lobelaki yango mikolo lekaki kasi bolandaki tata ekolo ya mokonzi Félix Tshisekedi oyo alekaki pe pona kozwa mokano na oyo salemaki yemoko na Goma pe azangisaki maloba te alobaki bandeko balandi tozongi na plateau elongo na bandeko nyonso ndenge tolobaka ete tozwaka batendance nyonso tozali na bandeko ya société civile bandeko ya cash ya FCC tozali na bandeko ya opposition républicaine pona koloba ete ensemble tozali kosolola pona etali Congo na choc ba idée tozwa auto kobunga pona monopoliser maloba te na koleka ko présenter bino bandeko oyo baye na plateau ba habitué à plateau na biso pona na bengsa bango po ete bango bazalaka toujours disponible pour na ko répondre na mituna population te pour na mituna population ba ki makate mwana mboka bazé pembe alembaka te ata ko mikolo mo ebele abungaki azongi abungaka azongaka abeti zali musala po ete sengebe ba ete azali avocat esengele sala musala na ye mwana mboka bazé pembe mokambi ya dynamique le changement c'est maintenant pro Fachi Beton boyi malamu na plateau à pourquoi lelo na bitumba o beta bitumba makofite mais ya makanisi ndeko Flavien na ba kongomani bipai nyonso bakozala pona kolanda biso totondi yo pona invitation na yo tozali présent pona ko répondre na ba question nyonso tout congolais lelo azali ko se poser. Merci Domingue. Voilà, na compte opposition républicaine Rodrigue Ramazani porte-parole et en vol oyo kamba makana de lycée sanga yalinga tozongela ngo mwa mingi pona kopesa mwa précision maître Rodrigue Boye malamu na plateau pour lelo. Merci ndeko Flavien pour l'invitation na profiter na occasion na pesa ba co-débatteur nyonso ba congolais otozana bango na plateau mbote et pe mbote na ba congolais banso bisika nyonso ba kolanda biso na minembwe ba kolanda biso na Katanga ba kolanda biso bisika nyonso en vol ali na Ituri, na Isiro, na Bunia, na Chopo, mbote bisika nyonso bali na ba militant na biso en vol. Ba ikampiko po Congo za biso nyonso. Voilà, na extrême gauche toujours
tokosukisa na Junior Bakokela oyo azali secrétaire général ya UFF donc parti char à Constantin Bengele oyo azwami na milulu ya bandeko na biso ya Grand Kasai azali kuna to PSP mbote na musika boy malamu secrétaire général Junior Bakokela Elombe Flavien matondo mingi na opportunité opesi biso lelo puis mbote pe na ba co-débatteur yo Équateur particulièrement na maman na biso pour la première fois tozana na plateau oyo ndenge oti koloba topesi pe mbote na ba députés nationaux au bakendaki bongo na milulu forum sur la paix oyo zomi na Kasai na Kananga principalement pambate mokonzi mboka aza kobeta c'était sur la paix na mboka na biso honorable Constantin Bengele topesi mbote côté azwami kuna na ba député nyonso pour pambate Congo et salima pona kimeza na mboka tolingi mobuluté matondo mingi voilà oyoki batangi mama ezali mbala liboso to yamba mama Myriam Sefu mama Myriam Sefu azali mokambi ya ONG to koloba compassion contre la pauvreté au Congo bango bazali na milulu pona ko telemela insécurité surtout babi stop à l'insécurité yango to ba kiti sécurité to bengisa mama Myriam po elongo na biso lokola to kolobela kimia na est to kolobela kimia na Minembwe to kolobela kimia na mboka to lobosa na te ki sasa pe insécurité comme makasi to kobeta c'était maman Myriam boy malamu na plateau na biso na débat na biso pourquoi lelo. Merci beaucoup Ndeko Flavien. Merci pour l'invitation na yo na sepeli mingi na pesi ba congolais nyonso mbote ba mama nyonso ya Congo mbote na sepeli koya awa pona ko telemela na molulu to telemi pona ko telemela insécurité na mboka na biso en tant que ba femme biso yo topesaka vie biso to botaka to kotaki na ndako to lali makambo zokende ko beba mikolo nyonso butu moi lobi bana bazozonga na kelasi yango to ye awa po to pekisa makambo ya mabe nyonso ya sécurité kimia ezali voilà la compte AFCC tozali na mwana mboka Armand Mukulu oyo azali moko ya bai convention des Congolais unis parti cher ya la mère Mende mwana mboka Armand Mukulu boye malamu na bazi lelo kozana kimia merci ndeko na kozana kimia parce que ezali makambo ya mboka nde toyaka koloba mais soko moni ya moko nazo intervenir to pe nazo loba na oyo bandeko bazoloba ya mabe ezalaka pe kaka mpona kocontribuer na mayeyo etali mboka po toyiba to toyaka nde mpona kodefendre ekolo ekoki kozala eloko moko peut-être eza na forme oyo ndeko mosusu ya camp politique mosusu alobeli te mais tokoki kotika yango te leka kaka bongo na makanisi ya bayimboka donc mais biso tout toyiba congolais toyiba ennemi te a na plateau tozo contribuer toujours pour le développement ya mboka merci vraiment na bako débatteur voilà bandeko balandi quorum atteint bolandi bino donc biso sozali ba tendance nyonso société civile opposition FCC cash biso sozali awa pona milulu pe tozana présence à maman donc pona koloba ite pona koloba likamba kimi alors bandeko balandi bobi bino était rentrée scolaire déjà annoncé bana bazu examen d'état na ba place sous insécurité zalaki mokolo sengeli bana ba ko sa examen d'état olandaki ba violaki bana ba biso ba bomaki lelo ba parents na bango ba ebité ba ko mona bana misusu bazali ko fêter ndenge ba ko ba ki ba poudre ba zo na examen d'état et ko ça na passe tozali ko compatir pour na ba maman ba tata o ba bungisa ki bana pour na ko ba insécurité ezali vraiment makasi surtout na kati ya bamboka voilà bandeko balandi kilasi esili kozonga olandaki ministre na etadi mambi etadi bakilasi ete basi bafungolaki bekuke pour ete kilasi ezonga alors d'entrée de jeu tous les parents moi 2 minutes au biti rentrée scolaire en ngoyo avec Fachi Béton le peuple d'abord est-ce que mes parents bazu makoki ya solo ya kosomela bana biloko ya kelasi gratuité d'enseignement ezali ko continuer effectivement mais ba kelasi mususu bana bazaki ebele bana bavandaki na mabele est-ce que préparer malam te mais année Cécilie année Seke bandi mwana mboka basé pembe ya solo zali moko oko soutenir moko zamboko zana 2 minutes chacun pour na ko respecter moto na timing na ye vous allez pe moboti kelasi si zongi est-ce que rentrée scolaire oyo bozongi kelasi ya bana ya mbulu oyo obanzi penza ki salimi elongo bani na bokono wa coronavirus ekoleka ndenge nini dans 2 minutes pour être bana na biso batanga kelasi malamu Ndeko Flavien merci beaucoup pour na mutuna nazali ko rappeler na ba congolais et que
constitution na biso na article 43 ezali ko prôner gratuité ya enseignement tokosenga na l'état a pérenniser yango et puis l'état peut ayeba ete gratuité et ce quand na gratuité na bana te ba enseignant esengeli bazwa mosolo pona bayeba comment ko banda classe à partir ya lundi tokosenga na bandeko ya ba école privée bazala na ba exigence et belete vis-à-vis na ba parents banima bango banima pe bana o ba sombina no ba uniforme te ba ya mabango mokolo wa lundi petit à petit ba boti ba koyeba comment komi bongisa mais quand même au comment on a été rentrée scolaire oyo na Fati Béton na ba rentrée scolaire na ndeko Kabila différence ezali est-ce que on est en sur le plan social et que les lots difficultés comme makasi pour les Canadiens wakala Kabila atikala ko instaurer gratuité enseignement T gratuité enseignement ezali constitutionnel ezali les lots matérialisés par volonté ya chef de l'État ne oyo kongomani sengeli ayiba place azali ya mibale ndeko Flavien soki okeyi na même constitution na biso na article 13 ezali clair ezali koloba boye na lombango nyonso pona kosukisa aucun Congolais ne peut en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques ni en aucune autre matière faire objet d'une mesure discriminatoire. So il n'a pas souka kawana bande ko ba continuer na lingi awana s'adresser na cardinal Ambongo. O na sela ikoyoka message na ye ya discrimination vis-à-vis ya ba enseignant koloba ete pono tangisa na bi bengumba catholique et sengeli ozala catholique ndeko ayeba ete déclaration na ezalaki en violation ya constitution donc a exigé biloko wana école catholique ezali école na bango omonite soko tali sous catholique ezali mo malamu lisusu po ete ba pesi misala na ba oya bango te so yitoki na logique ya bongo donc toza l'objet to violer constitution soko keni otangi article wana tina suka ezali koloba même ba religion donc bato nyonso to esengeli oya azali libre okendo tangi se pe ba musulman akei et pas ba adventiste 17e jour place ngana sambela ka akei et pas ba catholique et pe akei pas ba kimangis akei discrimination wana et ay malonga voilà Rodrigue Ramazani vous allez parents bana ba kozonga kilasi bazongi kilasi on lundi difficulté à mes parents rentrée scolaire en balo comme est-ce que gouvernement accompagné mes parents est-ce que abandonner mes parents Fati Béton peuple d'abord par rapport à Covid-19 et voilà la difficulté nous sommes en pe ba boti belé ba zuma ko quitter ya kosombe la bana biloko kozonga la kilasi malobe pa na 2 minutes merci mingi pona mutuna na kozwa na sala intervention na ba nzela mibale nzela ya liboso kozala au regard il y a rentrée scolaire et c'est ici l'occasion à saluer fort il y a gouvernement pour éviter année blanche n'est-ce pas. Et deuxièmement, le lot côté na cadre ya to côté na kati ya makambo rentrée scolaire, biso to sala ka opposition to commission de doctrine te le oppositionnisme, il faut que boya nyon ceci ka malamu ali, il faut qu'on féliciter, ils allaient encourager pambate na ligne droite ya rentrée scolaire, les lots bana bakozonga classe en épée et sukaki, ils allaient qui clôturer rentrée scolaire zo fungama wana aspect aliboso to pesi longo na gouvernement de la République. Côté deuxième aspect, les alliés aspect social. Aspect social, les alliés, au moins tout un contexte il y a pas si contexte très difficile et pas il y a fragilité, il y a revenu, il y a baboti et belé et mon année pambaté mingi va perdre bon emploi, na ransi to ko balikamo penza mingité, ba entreprise et belé et kangi mingi va perdre bon emploi na bango misu ba comme ba chômeur de l'eau attaque to commune à rentrée scolaire ba parents mususu bakozala na difficulté ya ko tinda bana la bango na kelasi ezali réalité et lingaki quand même ezala paix important na part ya gouvernement ba mesure d'accompagnement pour na baboti wana certaines décisions singela qui ezwama na cadre ya rentrée scolaire au ezoya mais to moni ke likambango e kaka to ke rentrée scolaire mais il y a pas de mesures d'encadrement population ou azali vulnérable lelo azali na difficulté à kota pendant effectivité à rentrée scolaire wana na yoka ki même na ba média ya place ba parents mingi ba ko senga ba reporter na le temps que ba luka mosolo pambaté eza réalité ba uniforme somamité dans la capitale bon la scolaire c'est vrai que to kokil ba ko kende yango mais est-ce que bana ba ko za na ba manuel scolaire
conséquent et permettre que batanga kela si ami balé les sous ils allaient les cambo ya gratuité to saluer qui yango pas batté zali réforme moko courageuse mais toujours continuer koloba gratuité et koki comme ma sacrifice ya qualité ya enseignement parce que l'objectif na enseignement ezali ete bana ba yekola malamu mais ce qui ba condition mikoki te pour que bana ba yekola malamu to ko tondisa bakela sibe meke mais na kati tango bana bakobima be bongo polele et sengeli na cadre oyo gouvernement atala lolenge nini ako améliorer ba conditions de travail na ba conditions sociales ya ba enseignants o ba ko continuer ko réclamer ba palais o etikali na yoka kipe vice-ministre enseignement le ba ki pona bango pour l'instant priorité ali makambo aussi salon ba palais té pourtant pona ba enseignant priorité na bango et ali aussi di sa ba palais donc côté déjà na kati ya conflit d'intérêt moko ya osakanate na ko banga pour na année scolaire o alors Junior Bakokela union fait la force rentrée scolaire et salami mais aux autres difficulté d'aller belé par rapport à mes parents par rapport à mes enseignants au futamité makamoleke belé Covid-19 ils allaient wana bon au Kolanda kuna pe Fridolin Mbongo pe a PCP position par rapport à l'église catholique alors tout ça là ma continue à 2 minutes bien maton domingi Lombe Flavien na malobo pesi biso regroupement AFDC allié plus particulièrement parti politique Nabiso, Union fait la force. Oui, quand même, bon, honorable Constantin Benguele, le président national. Tolobi était, c'est vraiment soutenir le chef de l'État, na mécanisation qui pour faire appliquer une exigence constitutionnelle. Donc on a été koloba que les alliés locaux moko ba inventé en côté mais na katia mobe ko likonzi la gratuité de l'enseignement. Biso Tolobi était et salimala mon pambate na bamboule les cas qui te bandé comme on a parents na début année rentrée scolaire ils allaient qui poser problème il va falloir que kende kotika ba avance il y a ba frais académiques frais scolaires mais tout le monde imboula oyo ba parents ba s'inquiéter moi pas ces allaient qui pas maté moi koluka ba uniforme to ba été pandémie Covid-19 vous allez pandémie mondiale et crise wana est entamée dans ba secteur presque nyoso économie et comment qui vraiment yakolala et d'ailleurs biso union fait la force to pesi mokonzamboka longonya to betele maboko na ndenge ayeko exécuter ko faire appliquer article on a la constitution o epesi était bana batanga ofele gratuité de l'enseignement on a vraiment un coup de chapeau chef de l'état to le bien était à continuer na ligne on a pas batté RDC to zala ki sima ba pays belé en Afrique ba pays mingi en Afrique bana wandi ko tanga ofele kaka biso na RDC nde bana ba parents ba dai comme on a passe chaque année scolaire, il faut payer ça avance. Il y a des frais académiques, frais scolaires. Il y a moni le lot, moni ongwe manezala qui bosote, ba to ba se bousculer, ba te kabiloko, ko ba kende ko payer ça avance on a ba école et ça bon côté. Félicitations au chef de l'état, bravo. Nandenge ayeko zongi sa congolais na place taillé. Na sepelité nesika na ça d'accord te nandeko na ngai bazin. On peut pas y lobby est dans article 13 de la constitution, il a voulu condamner intentionnellement son éminence cardinal Fridolin Ambongo a été likanisi ni netinda ki Fridolin cardinal Ambongo azwa likanisi lina aloba été enseignant primaire il faut qu'on précise alobi les écoles primaires et non secondaires pour tangi c'est faux à la chrétienne catholique ndeko na koyebisa na ndeko na ngai bazin pembe na paroisse moko na Sainte-Thérèse d'Anjili. Il y a un enseignant à Betaki mon à qui là c'est pas battu à l'attaque chapelet. Tant qu'on va que ça la boluki ba ko yebate ndeko wana enseignant wana zalaki catholique té. Au bon attaque il y a une tendance à religion na bango ko faire ko appliquer en na école catholique. Ce qui n'est pas normal. Tata cardinal azuli kanisa malamu. Atondo. Biso to sepeli nango pa battu ko mona comment expliquer tout ça na régime moko discriminatoire mais un musulman, un kimbanguste a kolinga jamais mon amutolati effigie catholique. Ce qui n'est pas normal. Dialobi na enseignement primaire a sengete mon teito mola kisi nyonso akozala wana azala bongo catholique. Ezala ndenge mabete ndenge nya comme ça on peut si précision. Matondo mingi. Tokei na maman Myriam Sefou bana bazongi kilasi zongi bino ba maman ndebo batela kabana bino ba maman ndebo permettre kabana ba kende kilasi lelo koma ba maman ndebo koma kolesa libota
obima na tongo na cantine na mapa koluka okuta pe na bakuluna kaka bino bamama lelo bapapa bafonctionnaire salaire ya malonga te ozwa mokumba ya libota bana bazongi kelasi makanisi na yo na badifficulté oyo biso baparent bino baparent oyo bakolanda biso na bandako baza na yango est ce que kelasi wana ekoleka malamu? Oui, merci ndeko Flavien. Napesi merci na mokonzi ya mboka pona bana na biso kokota nano ekole ya ofele to bande ko sala na ngonga oyo to futa mbongo ya kelasi to somba biloko ya bana na banzi teke ane oyo bana basilisaki kelasi te bakataki na katikati pona crise ya COVID-19 mbongo eza na pasi mikolo eza komona na te ba para o bazwi moya kosombela bana na bango biloko ya kelasi ya sika basombi bakota bano pe bazwi te balata kaka oyo ya kala bakota na kelasi po kelasi nano eza ya ofele topesi merci na tata mokonzi Nzambe apambola ye na makanisi kitoko oyo ye kolongola Kongo na pasi ya kufanda kidelenka bana bakoma kota na classe eza makanisi kitoko makasi bana bakokota malamu biso topamboli bana na biso na RDC mobimba pona bakota na kelasi 0 cas ya élèvement na kati ya mboka na biso bana bakokota bakotanga malamu biso ba mama na bango totelemi pona kobunda na 0 cas ya insécurité batanga na kimia on ezali bitumba oyo bino à travers association de la femme non cri de la femme congolaise stop l'insécurité bana na biso bana na biso nde Congo ya lobby il fallait batanga malamu bakende moral eza na kimia biso ba mama tozokende koteka mapa tozokende kosala bilanga po bana na biso batanga lobby bazali bana na Ituri tomoni ba misusu violé misusu babomaki makambo elekaki mingi na est bana ba parents lelo babongisaki bana lelo bana misusu bazwi ba diplôme ezosala pasi ba parents na en tant que maman komona ke yo bongisaki mais misusu bako fêter bako sepela ekoleka ndenge nini? Bon, moi message de compassion na ba famille. Oui, tokaboli mawa na mabota wana babungisaki bana na bango yango etindaki biso totelema tokolala pongite totelemi pona kotelemela makambo wana esalema lisusu na mboka oyo te yango wana pasi ya mama soki eleki makasi alingi kobota abosa na pasi wana yango pasi ya insécurité ya bano bakufaki na Ituri na bano bakufaki po bake kotanga pona Kongo ya lobi bato wana bakoteli bango babomi yango etelemisi biso pona kopekisa yango peza kopekisa yango pasi ya insécurité eleki tolingi kobota kimia na mboka na biso matondo mingi. Alors Armand Mukulu FCC Convention des Congolais Unis kila saison ya toyebaki que la même mende azalaki champion soki tolingi komaka rentrée scolaire asa l'équipe pona ko annoncer kopesa ba programme koloba ete sengeli ya solo makambo ezali bomé tomoni mwa kimia moko ndire to koyeba pete mais kila saison pe saison nango bana na ba difficulté Fridola Mbongo pe atalisi nzela pour l'église catholique pour l'enseignement primaire quand même pour être sengeli bana bazo penza formation à malamu mais les difficultés ça qui était ba parents et belé misolezalité na poko lelo bana ebele bazongi te bazi ba uniforme te ba kosuka pe ko le kandengeni non ndeko merci pour na malobo pesi ngai yo na papela bikila okomaka nini bon toyi bato tozo continuer kotanga na yi doctorat c'est tout à fait normal donc toyi bato totangi tozo continuer kotanga po to mema oya biso apport na mboka po mboka ekende liboso. Premièrement d'abord je vais commencer par féliciter tous les gouvernements Ilunga Ilukamba oyo kambami na président de la République comme étant institution parce que l'individu Félix Tshisekedi c'est une institution. C'est pourquoi moninga azaka na respect mingi na mokonzi ya mboka tangu na sala ka même analyse na ngai na lingaka te ete bato bazo yango na ndenge ya violer pour non. La Convention des Congolais Unis, la CC, les partis chers à Lambert Mende, nous sommes des légalistes. Nous avons beaucoup de respect à l'endroit du chef de l'État, mais à tout moment, nous apportons des critiques constructives, objectives. Pour Mboka Kende Liboso. Yangonde Zali cause à la patriote. Cause à la patriote, ezate, au lieu en tabac, au lieu en même, voilà. C'est pourquoi même dans le même dans nos cabinets, même dans des cabinets, même dans certaines institutions, il ne faudrait pas collaborer à flatter. Et c'est loko to remarqué la alors ce sont tous là et comme mais même quand on a dit que mais les sont au point de on a ndeko kabila tete ngazala non mais ndeko kabila azala na on est à malamu la fatine des faut observer un bon collaborateur ça c'est vrai alors
Na continue makamande ko baza uti ko loba article 13. Oui, c'est bien ce qu'il a dit là. J'avais lu ça. Je savais à tomber nango. Oh. Natanga ki yango avant na ya na plateau. Mais ndeko Flavien, il faut que l'église catholique est bien organisée. De un, baza na organisation interne na bango. Ndenge moko na école conventionnelle kimbanguiste, l'école conventionnelle protestante, musulmane, ainsi de suite. Baza pe na éthique, ya fonctionnement na bango kuna na kati ya bandingisa ya oya bango kuna l'école. Ndenge ba fonctionner. Moko loba eloko moko teke o tata cardinal eloko alobi wana buki mibeko article 13 tout consent ainsi de suite. Non, pourquoi je vais te dire ça? Parlons d'abord du contexte social ya l'école wana. Lelo oyo okomona ndeti makambo to benga éducation de base nde vandi na primaire. Primaire nde zali étape ya orientation ya mwana nyonso. Yango balobara soki déjà na se wana na racine et que makambe baby c'est fini. Alors l'église catholique a une orientation très fondée sur le plan et enseignement biblique. Makambu ya mabe ezokota na kati église catholique exemple oyo ndekojino abuti kopesa parce qu'ici il s'agit d'une instruction qui a été donnée pour l'école primaire secondaire. Ça veut dire après avoir contacté le Kambouana nde son éminence Fridolin en bon moi qui j'ai beaucoup de parce que aye comment na lobi non il faut battre instruction pour être mon cambignon so oya koya kozala comme étant enseignant na kati école primaire catholique azala pe na philosophie owana ya orientation église catholique pour mbeba ezala mingi te mabe ezali te parce qu'il s'agit ici oya eloko to benga discrimination positive ezala ka ça existe c'est-à-dire besoin instruction moko malgré batu misusu ko kozala mabe pona bango mais d'une manière générale ezali pona kobikisa contexte sociologique ya bino na communauté ska bozali alors ndeko baza lobaki eloko moko te ndeko il faut tous aller ouvert et puis il faut tous aller sincère honnête envers la population. L'initiateur il y a enseignement il y a gratuité enseignement en RDC c'est Joseph Kabila. C'est sous Joseph Kabila le décor a été planté. Nyonso ezalaki déjà tsamaki na kati ya Mobeko et puis bandaki oui projet mis l'école à l'époque il y a ancien premier ministre Matata sur toute l'étendue du territoire national et comment qui déjà et quand il déjà en vigueur projet il y a 1000 écoles par an et quand en vigueur sauf qu'il y a idiot ça va donc ouest nord sud centre merci il y a mboka na biso mbimba déjà et quand il y a est d'une manière générale et bandaki déjà alors Joseph Kabila né a eu mutu o na mandat na une constitution ezaki révisé pe salamaki na 2006 né sika ba puyaki sous basima ya makambo ya gratuité enseignement alors comment il ça a commencé sous le leadership de Joseph Kabila. Sur l'initiative de Joseph Kabila, merci pour la précision. C'est une bonne chose. Merci beaucoup. Merci Matondo. Basé Pembe tout le na deuxième sujet mbala moko mais soko rebondir na minute na yo ko rebondir na deuxième sujet minembo to lobela ki ngo beto évoluer mo konzambo a réagir mais inquiétude mon population ça na mabinde ko Flavien soko tana bande ko ya cash tina question na mo konzambo ka Félix Tshisekedi akili banda mboka zongi alobi ete makambo wana eleki la simana ya ba kinenge lekeli wana te. Mais d'autre part, babina ba correspondance sur na masolo, mona mboka za soube wa bité, mo konzambo ka yebaki. Siko population lobby, nana kokosa nani? FCC to cash. Na otali minembwe na kimia na este parce que na ngambo ya Kivu mo konzambo ina Goma pona ko luba ete kuna nde sengeli penza solo pe ba bosote ala kabango akozongisa kimia kubunda po ete kimia ezonga vraiment totalement na este parce que to kolobela ngo pe na pokwa lelo malobe pa na yo. Oza pe na 2 minutes sous. Ndeko Flavien na ba congolais ba kolanda biso na kozongela te na oyo etaleli enseignement parce que lelo bandeko balobi ane uti kosila para nyonso aibi comment ko distinguer ce qui ezalaki Kabila ou bien ce qui ezalaki Félix nde a commissaire gratuité enseignement réel effectif sur terrain na oyo etaleli minembwe soko tangi na exposé de motifs ya constitution na biso ezali clair en ce qui concerne territoire national na biso soko keyi na article ya Yambo ezali koloba boye
Congo ekotika la sebo bele moko et indivisible. Donc mutu moko te akoki koya azwa kiteni ya mabele na biso apesa ngo na maboko ya bapaya. Mutu oyo akosala eloko wana ye akozwa etumbu oyo to lobi na lopoto haute trahison. Sengeli aleka deva banzuzi basambisa ye place na ye kozalande na boloko. Ngana lingi na yebisa ba Congolais awa. Eke ndeko Matata Mponyo Mapon oyo ndeko na ngai auti lisusu kofunda ye awa na oyo etaleli 1000 écoles. Il a trahi ce pays avec mbongo à 1000 écoles. Tina lelo ndeko alobi na Kikwit alors que nga sala Kikwit ngonga nyoso soki omoni bana Kikwit na ba condition bazali kotanga ekosala yo pasi na ebite soki akomaka ta bandundu oyo ya utoloba wana nga sala ka bandundu ngonga nyoso ndeko na ngai s'il vous plaît Matata Mponyo a trahi ce pays. Donc Matata Sengeli banzuzi bakangaye. Matata Sengeli asala boloko. À part Matata Mponyo te ndeko Mova, Ari Mova, Sengeli pe asala boloko pour la haute trahison. Azarias Rubero Sengeli a pas fait par yeko démissionner. Sengeli ndeko Azarias asala boloko. Pourquoi? Ce que Tangi arrêté oyo ezali ko instaurer installation ya Minembwe. Bandeko wana nde bango basila ko signer bango misatu. Mokolose bobele moko. Intention na bango ezalaki nini? Bazo eteni mboka na biso, ba pesa ngo na bapaye. Et puis biso ba Congolais averti. Constitution tozali nango, ezali ko pesa ngandingis. Na sécuriser territoire national na ngai. Parce na Congolais na kokufa kana Congo. Poto ekipanga ngana kipara poto te. Nga se bobele kisasa na gagner vie na ngai kaka na kisasa kana Congo. E bandeko wana Matata Mponyo na ba oyo na siliko cité Sengeli bango bansusi balandela bango basala boloko. Mais une chance. Voilà, pour nous chance wana ezali kolongole ki balandela bango te parce que basila ki proposer déjà mokoloto. Ba signé ki déjà mikanango ezali ko tambola. Bansusi lelo ba nango ba Congolais nyonso tout lelo bazanango. Eh bien, le chef de l'État a trouvé sagesse. Une sagesse froide, rationnelle, une décision courageuse pour na kolobaye que non na boye loko wana efayebaki ya commission pour être commission wana kozana ba expert motuna wana ya konanga sisi na kutu na koloba avec courage na ko senga chef de l'État ngala moto ya parti ST azwanga pe na commission wana parce ikamwa Minembwe ezali ko préoccuper ngai mabele na biso wana ekokelete azwanga pe ko tsanga na commission wana pour na travailler na yeba qu'est-ce que Matata a fait. Qu'est-ce que Azarias a fait? Qu'est-ce que Mova a fait pour la Kozamboka na biso? On est capable de FCC kaka. On est capable de FCC. Bino bato cash ciblé capable de FCC. Na yebisa yo. Ngoyimuke na oyo aza ministre de défense. Amemi baninga na kati avion, ba komi na Goma. Ayebisi bango bozo na kati ya nini? Ya nini ya avion ba zwani na ba mususu. Abi boko ta avion boke na Azarias ti Minembwe. Ba comité Minembwe Azarias n'a jamais reçu l'autorisation ya chef de l'État pour na likambo ya Minembwe. Pour preuve, na conseil des ministres oye salemi lobi à vendredi batuni ye et pas mokonzamboka yo ozwaki ndingi c'est pas nani olobi otuno ozwaki kitu c'est pas nangai ndeko atikali se bobele kimia oyo azweli ye akoteli ye tika kokosa okomo moni ndeko Sylvain merci quand il commence à mentir comme ça je dois le laisser faut la tika ya loba bani kokosa la tika ya kosa omonika komi de si ça non pas ça na lobby si ça côté Kamboko moni mais todo bon aussi on répond ngaité mokonza mboka ebaki to ebaki te pokuna azasu rubero abi mokonza ebaki ndeko na ngai poni ya zongi bo ebaki te alinga se de douane na makambo sali to likambo ako se de douane ndeni ya nini kasi ako se de douane ndenge répondre na opinion wana bazo zela ndeko Azarias Rubero chef na direct ezali service ilunga ilunkamba tala na ordre de mission ya ndeko Azarias Rubero na ordre de mission ya ndeko Ngoimukena oyo azwaki pona sala caravane de paix na parti AS avec la commission défense et sécurité ya Assemblée nationale tala na ba ordre de mission na bango soki likamwa Minembwe ezalaki na kati soki ezalaki na Minembwe ezalaki na kati parce que là le loko moko ndeko nanga junior asila ikolo bango tango bazali ko sala ordre de mission
terme de référence ezalaka na ordre de mission et que ministre azali kokita sur terrain pour na travailler na likambo songolo na likambo pakala mais tuna Azarias Ruberwa mais ya mutu ezali basengi ye apesa rapport ngana kosenga na ba députés nationaux toute tendance confondue monsieur Azarias Ruberwa place na ezali sur place wanate à part des missions au Bakongo député FCC la majorité to babino ya cash ceux qui bande quoi député ya FCC baza conscient bino la monso ka c'est peut-être pas mal cash matata mpona ko sala arimova ko sala bolo voilà zela ba ko répondre na question on a arma ya FCC na répondre était na ko pesa na explication na ba imboka on pesa bon yo ça ba recherche alors Rodrigue Ramazani minembo lelo yo o le kaki c'est le kaki na place to komi insécurité pe na ngambo kuna ya Goma mokonzambo kapé alobi ete segeli kuna alakaka pe na bato ya Goma alakaka pe na bato est pona koloba ete ako déplacer ta major pote kibia kuna ekoma mais inquiétude des animaux moké ko mona ba troupes armées négatives o ya kala wa milice ya kala na tango kabila bazaki moké mikolo bakona motango 140 troupes alors toko ebate mokonzambo ezali discours populiste to pe ezali ka kolaka mais akosala to akosala te bato bakomi tuna parce que ezo émission population mabepana Ndeko Flavien, aba Congolais pense que bakotala na banza ata kotoyebi nombre exact peut-être plus de 80 millions de Congolais. Na koyebi sabango ke na komi ko banga. Ko bangela tinga makasi. Koyoka tata mokonzi ekolo kolobake. Alobaki ngo c'était de manière solennelle hein. Eza ngala beta ma solo te saimi na conseil des ministres na monakité. Ngala oloba makambo oyo opinion yebi. Tata mokonzi makambo salami na minembwe ya yebaki yango te. Mais j'ai comme l'impression tata mokonzi ekolo ayebaka kaka makambo esale makate. Moko mususu tokolala tokola mukana Congo tokomi na mokonzi mususu yeba ko yeba kaka te nde sika ko banga na ngai ali. Nous sommes sur une question il y a gestion, il y a administration, il y a territoire. Une question aussi sérieuse, il y a administration Tshisekedi aujourd'hui, les leaders de l'exécutif Azolobake ayeba kité. C'est parti à liboso nga e bangisinga. Mais tokota siko na kati ya likambo ango. Tokota makamongo bandi lelo te. Bato ba ko kanso ndire bandi lelo. Misusu e bandi lelo te. E bandi uta premier ministre Adolphe Muzitu. Ces derniers azaki même interpellé na parlement sérieuana. Azaki interpellé après ça ba justification mais pour ces dédouaniers azwika quand même position au chef de l'état azwilelo. Azaki décision tchango wapi na coffre. Ba tchango na malili. Ba annula yango te. Tata Mokonzi na yo qui est devant la presse à lobby que azali a annulé makamonyo swamine à lobby tandis que constitution na biso isa clair. Mokonzi mboka za na ba acte oyo agisaka na yango et sengeli na ekozwa décision position wana eza position azui et sepelisi mokili mais eli lokola kaka système Adolphe Muzitu à l'époque asalaki ya kozwa yango ko tiaka na frigo na annuler le temps que to tia commission moko sala ba recherche et vérifier et kotikaka na frigo. Mais le vrai problème demeure. Lelo depuis l'époque il y a Adolphe Muzitu na premier ministre Matata Mponyo, il a été démontré noir sur blanc que ba décret nyonso ba signé qui en violation de la loi sur les entités territoriales décentralisées, à l'occurrence dans son article 46. Et ça qui en violation de la loi, ni ne salema qui en réalité. Motonio se sera na Congo, olia zouampifo ba pesier asalela pour les intérêts de l'État. Motona moto ko bunana ndenge na asala mo kwa na ya quartier, kwa na ya village comme moi commune et comme la personnalité juridique, c'est ça la démarche. Et si kali sumo makambo ya mine mo bandi wana, souci na biso lelo ezanini, biso ba yi encore. Pesangango parce que kokata de konanga lobaki moi mingi la tendance politique je suis un homme d'état je parle de l'état ma tendance politique en même temps position parti nango à vote pour la biso en vote tomi tuni motuna soki ya solo partons dans l'hypothèse où le chef de l'état bon bien que je ne suis pas d'accord avec ça que Tata Mokonzi Ekolo ayeba quitté comme d'habitude ça veut dire démarche ya Azarias Ruberwa ezali démarche ya cabinet na ye. Il faut engager responsabilité
politique, na responsabilité personnelle. Et le gouvernement doit en tirer toutes les conséquences. Il faudrait, à un certain moment, qu'au sein de Kouazaria Souroubewa, pour ne pas citer son nom, pour ne pas que frustré tant que personne, le ministre de la décentralisation a déposé tablier, a rendu tablier ce que vous avez démissionné. Contexte est allé. A démissionné. Oui, le lengue makamu et mon ani lelo. Na action oya memi, en tout cas, et sali poto sengeli na a rendu tablier. Mais ce qui paie de l'autre côté, ils allaient revêtus na solidarité gouvernementale. Et que le gouvernement et la République yebaki makambo zoko salema na minemwe, parce que moi je ne suis pas de ceux qui pensent que exécutif mobimanenge ala ki wana ba yebaki makambo ko salema na minemwe. Si ba député ambassadeur makambo sona. Na lobibo na ko beta lisolo exécutif, na za na kati institution exécutif, président de la République ala chef exécutif. Soki et salami lo lenge wana. Voilà. Et que l'exécutif ba yebaki te, soit il se pose un problème, il y a leadership na conduite, il y a affaires publiques, na cohérence autour de chaque jour. Merci. Il y a un problème de leadership et de cohérence na conduite, il y a ba question, il y a l'état lelo. Et sengeli makambo wana batala yango na miso ya malamu, mais oyo peto kubeta lisusu se pona ko sukisa. Bato yo nyonso bazali na conduite ya makambo ya l'état lelo, ba memana nous sérénité. Ba pesa biso assurance, to komi ko banga. Voilà, alors Junior Bakokila, maître Junior Bakokila, même question. Il y a affaire Minembwe et na Oizali Koleka na Goma na Est tolo babongo na Mokonzambo kalakaki ba imboka kuna. Est-ce que zalika a discours kozoba population? Pour état-major en Otilono va déplacer en Oteti Sikoyo, mais qu'on a insécurité, donc Maka Belé, Banaba Koufara, Ituri, Kalamangité, Ban examen d'État, et comme ma théâtre, et Abatoua Koufara Kuna, et qu'on s'en passe. Bien, maintenant Domingue Elombe, na tango principe sur le sous-marin le bateau là. Yambona Kota na Motuna na yo, na ko lingana yebisa ndeko nangai Armand Mukulu, que j'ai beaucoup de respect et beaucoup d'estime, et que totika kozoba ba congolais ndeko Armand azolo belangwa na lolendo pe azolo baki projet a 1000 écoles matata ponyo atikela ba kongomani wana ezali ko fingisa ba imboka Augustin matata ponyo na miracle nini na magini na tongaki 1000 écoles na mboka oyo pamba te pa na Équateur bato bana bazotanga na sia banzete bana bazozwa cours na sanzete ya manga na sanzete ya safu eza malamu te totika kokosa ba congolais. D'ailleurs, est-ce que ceux qui ba école matata ponya tonga ki yango na maniema ba keko patanga yango ba comptabiliser yango et ko komata sans école te misolo bima na compte à trésor public po batonga 1000 écoles mbongo wane kenda wapi yango na rejoindre ndeko na ngai bazin matata ponyo il faut samba devant bazuzi à répondre à yebisabiso sikani na tia misolo wana ya 1000 écoles ezalaki mongo parenthèse na koti bongo na motuna na yo soki muto azalaka na soni ndeko na ngai Armand ko ozali na plateau te pamba te alobaka wa mokonzi mboka kokende STT akokende Goma te to beta na yemo ndenge awa na plateau yo kaka ya télé 50 mais bato ba ko se féliciter lelo ezali ngai na ndeko bazin to lobaka ngwa te akokende ezalaki agenda ya mokonzi mboka ezalaki trop chargé on est en retard to tu komona mona mboka Tshilombo Tshisekedi auti ko sala mobembo na Goma malgré bidongolomi sur les ennemis de la République. État-major parce que qui n'y sont pas saboter. État-major on va déplacer. Là le banano ndeko. A ko déplacer état-major mokoni. Oh, question à tourner qui bidongolomi sur basala qui n'y sont pas saboter atterrissage du chef de l'État, mais ba ko quitter. Mona mboka la qui c'était, il est le vrai Congolais à démontrer démonstration de force. Martin Fayulu a lobby boy. Na point de presse wana na zalaki. Na malobana yo. Po eza ma minemo. Ngaza na point de presse na tourner Martin Fayulu. Na lobby okoyanola. Alobiki mokonzi mboka Félix Tshisekedi azo kanisa zaka na campagne électorale. Ya kolakaka. Donc ako vivre dans la campagne électorale. Wana mboka Martin Fayulu. État major kendakate
tantôt alobia kozala na Goma, tantôt mo bien kozala na donc akozala wa pesika ezo banaka souté. Position à Martin Fayulu ngai personnellement na yeba kali souté. Moi je sais que il est député national. Ata député to ndimika. Ce que ngasa la position na ye, ba revendication na ye akeno sa na parlement. Et pas maman Mabunda. Bino Kashi bo répondre. Bino Kashi bo répondre. Tolobi boy. Voilà discours. Ça ba détail de ngai. Et Zali Bongo, une confusion totale, n'a pas ennemi de la République, bah quand ça qui était descente à chef de l'État la Goma, et que ça la fiasco. Zali Belé, entre autres FCC Bazanakati. Tokiti na likambo minemboy. Ndeko nangai soki ba ennemi de la République ou baza ko persister, ko ba ete mon konzambo kazala ki au courant. Tolobela ki yango na ba itando isusu. Avant de signer l'ordre de mission, je crois qu'il a présenté que le terme de référence. Une minute. Et là, qui ça a été, à Tchèque, Sala Moussala, Boé, Nesika Kani. Mokonzambo, quand c'était le conseil de ministre passé à l'objet, à la qui ça ordre de mission, entre autres termes de référence, oyo pesa qui est ndingisa akende ko installer Bougourmé sa commune rurale wana oyo matata ponyo toujours matata ponyo. En 2013, Azoki Likanisa a signé décret wana. Bandeko wana baza suspect. Baza na plan ni pour Namboka na biso. Et ça la moto a signé qui décret wana. Il avait quel plan? Tout est comme c'est la carte pour Zamboka le cas Joseph Kabila. On a reçu ça toke simangonga. Moi Namboka ngani ngala lobaka yango. Toza bato sentimenté. Kabila azala ki pi innocent na makambo belé baza yo kosela ye. Il n'avait pas de bons collaborateurs entre autres Matata Pogno. Oh. Mbongo a mis l'école à Gbola yango. A qui a signé décret. Il y a création commune rurale à Minemboy. Matondo. Ennemi de la République, Bango Wana. Matondo. Il faut répondre. Matondo. Et puis, Azaria Siruberoa, non seulement ça, j'encourage l'initiative, il y a des députés. Va destituer une motion au Parlement. Parce que c'est la haute trahison. Ici nous parlons Congo. Ici nous parlons Congo. Et ça question ni cash, ni FCC, ni FDC allié. Tous les Congolais, tous sauver Mboka, Azari Siruberoa, va destituer la motion de défiance. Merci beaucoup. Maman, tout ce qui est pas nayo, ngana kolinga mingi vraiment parce que na mokumba bozui ya stop à l'insécurité parce que mokonza Mboka akenda yamba de bosota kende Goma, akigoma mokonza Mboka ndena auto na mituna pena ba politique awa mais yo zali quand même maman société civile ndonde bomona ka pasi wana mingi mokonza na kaka état major kende kuna kimie kozala kuna yemoko akozonga kuna esengila vanda kuna atako Martin Fayulu alobi ke ezali kaka campagne on dirait ezaka campagne pour ba mona ezosala maté mais bino atake ba maman pona kimia na mboka pona kimia na est Goma isema mokonza mboka zalaki minembwe pokuna pe mbutu lisusu na o itali administration il faut balongola a stopper asika kobima ko kende azali sobewa o FCC matata mponyo pona bino stop l'insécurité blobino biso cri de la femme congolaise stop l'insécurité to lobi boy to sengi kimia na mboka na biso kimia mbutu ezaka na STT kala ezalaki kaka na este na mikolo oyo tozo vivre ngo na ba ville nyonso insécurité se ekoti na place na este tozo tala bapaya mais na kati ya ba ville na biso ezaka kaka biso moko ba congolais tozo sala baninga na biso ba congolais mabe yango wana avant na tolongola eloko na liso moninga tokendo tala ba voisin yango biso moko na to telemi biso na biso tolongola na motema mabe wana to lingana na biso ba congolais tozala na bomoko pona nini po totonga mboka na biso totikalaka na makambo ya FCC cash catholique musulman biloko nini ler bazolokota biso kokotela biso na bandako bazopona soki politicien société civile o kimbangiste musulman te biso moko toza ndenge moko atanke ba congolais tolingana topesa kimia na mboka na biso tobunda biso moko te tobunda na kotonga mboka tobunda na kopesa kimia na mboka na biso toza pays riche mais tozo vivre ba première pauvre pona nini mindondo kaka kobunda kaka kimotema mabe yango biso ba mama tolobi boy tofongola mitema na biso tofanda kaka kofandela mboka oyo tosimbi loboko tokangi motema yango makambo za kotambola malamu te yango biso ba mama toye atanke biso topesa ka vie biso nde tobota est-ce que ma maman on peut y stop à l'insécurité cri de la femme congolaise vous allez peine la province vous allez toucher ou insécurité zali ou bien vous avez na ça va pour bolingi bo ça la milulu bo lobela yango po ba kambia mboka population ba tionso ba ete bino maman bo benda ba maman misu matoi
pour être dans la province est-ce que besoin de qui met à la bas va éduquer bana phénomène que nous appelle fait partie à irresponsabilité à bino maman parce que bozo beaucoup la bana malamu te bana ba kuluna ba machine ko ba tout kana kisasa te na intérieur tout monde yango bazo ko kata bana ba ko kata ba tout alors ça la passe est-ce que vous allez pe na kati ba province cri na bino maman pour na ko senga qui met à la insécurité si la stop vous appelez na ba province oui toza pe na ba province toza na Ruchuru toza na Okatanga toza na Kinshasa ba province mosusu ba yoki biso ba koluka biso tokopesa bango koma tozo travailler pona to simbisa na union fait la force po to kokatolonga makambo ya insécurité de na bana na biso bakata kabiso ba mama toza kotangisa bino ba papa nde bopesa kazemi wana po tobota il fallait toboko la bana wana biso nyonso mibale mais biso ba mama tomona kamabe yango na biso toye na manduki na fimbo te toye na maloba na biso eza na puissance biso ba femme congolaise to telemi ndenge Deborah a telema to telemi pona ko bisa bana wana ba rebelle ba kuluna ba bandi bato bazoko enlever bato ba o bazoko violer biso ba mama to bota bino tolobi botika misala wana tango akoboma na ko violer esili mwaso abota katomboki na Congo botika misala wana to boyango bino pe bota na moi qui mi matondo mama pour la grille de bobé ngango cri de la femme congolaise. Stop l'insécurité. Stop à l'insécurité. Voilà, Armand Moukolo, même question. Stop à l'insécurité. Va créer un coup de batelemi. Awa, makamba minembo yoki, va charger mingi bino bande ko FCC parce que déjà bango UDPS vous avez sincérité na libala o ya bino FCC cash ka bino ne bozali bato boko ko installer minembo wana si mama tata mponyo tangi wana. Malobe pas na. On peut poser calme ou répondre dans 3 minutes. Merci beaucoup. Je demanderai à mes co-débatteurs la kimia parce que ebande loba ngala loba gite. Voilà. Je vais prendre tout mon temps parce que tozo pesa nde ba idée pour namboka. Ya liboso ezo sanga passe parce que ndeko bazin na ndeko junior maloba na bango ezokoka te na maloba ya bandeko na biso ya IDPS bao ya solo po ndeko bazin structure na yebite soka ya allié ou comment je ne sais pas ndeko junior parti na yi parti moko ya sika peut-être il faut ba kola na philosophie ya makasi vraiment po nazomona bazolinga mingi ba soutenir ka mo mkonza mboka mais nazo comprendre malamu te j'ai apprécié ndeko Rodrigue, il est clair dans sa position. Objectif. Voilà un homme politique. Il est clair dans sa position. Mais Bino, je ne comprends pas. Surtout qu'il faut identifier Bino sous bien toi ba sori bo na position. Alors, ndeko, il faut boye ba eloko mogo. Il y a eu un décret loi portant attribution de chaque ministère au sein du gouvernement, de l'actuel gouvernement. Ce qu'on a quand il y a décret loi wana au Tali, c'est validé par une ordonnance et au Tali na Mokonzamboka. Avant, ministère Nyonso, ezwa rôle na responsabilité na yango. C'est ce qui a même fait de sorte que mon ezwa qui m'attend, bandena goye baté biso rôle na biso ozande ni attribution, ezaki na ba confusion. Je sais de quoi est-ce que je parle. Alors, ce qui est na point 5, il y a Mokanda wana, okomona ke ba attribution ya makambo etali décentralisation, makambo etali démembrement, makambo etali makambo ba frontière, personnalité juridique, érection, ba pesa ki yango ndeko oyo azokumba ministère ya décentralisation d'affaires coutumières, son excellence Azaya Souberwa. C'est-à-dire, il est d'abord dans ses attributions, ça c'est de 1. On a la kisabino. Azo sala kaka mosala na ye. Oyo et na kati ya ndingiso et pesa melié na kati ya gouvernement. Il n'est pas sorti en dehors ya attribution na ya gouvernement. Donc bomi tout na question te, akene kuna tant que qui asali bo epona ni. En tant que ministre, c'est tout à fait normal. Ils ont la attribution na ye. Non rappelez bino eloko moko. Soko tali na lobela ki yango dernièrement peut-être ndeko bazenda zakité mais ndeko junior ça semble parce que j'avais presque donné tout un cours. Na yaki na théorie mi na pesa kia. Ya mamba code de décentralisation. Na démembrement. Azwa ki cours wana. Na lobaki yango wa. E banda le loté. Eza projet moko e outil outo époque coloniale belge. J'avais na kota kuna mozinga na zo regretter parce que na atamité. Na lobaki yango ezaki processus.
et bandi le loté. Ok. Né yaki une époque le comme Mobutu et Salamakité et ekoya mon frère il y a la continuité de l'état, administration fonctionne à bongo. Et il y a une institution motoko ikoya akei mais institution peut continuer. C'est-à-dire et il y a l'autre côté on de quoi ça sa zuna moto na ye a inventé. Ton de comment va au botangi kombo ane le konaye na inventa qui topen de corruption moi je pense que les acquis processus basé dans le ministère au wana à l'époque l'attribution zaki bongo na ministère intérieur mais actuellement ça l'attribution est pesa mi na ministère de centralisation et comme même son excellence azaya surbewa alors minembwe actuellement est comme ko poser problème biso to lobi boy voilà banyamulanga bayi bande ko na biso ngana zo regretter mingi parce que mokonza mboka a une contradiction dans le langage naïe. Un chef de l'État na lobango avec beaucoup de respect au nazana ngwe pa na ye ndeko mokonzi ya ekolo ayi mutu oyo en réalité il faut soka lobi eloko asaleli yango bongo asasume etikali bongo mokonza mboka zo lobi eloko après se contredire libanda soka bimi alobaka eloko mususu soka koti boazongi alobi eloko mususu et puis mi ba dégâts communicationnel langage nae et alaraka soka bimi libanda nae ba raté soki cabinet nae ba tikala balala ba pongi je ne comprends pas pour ya lobby il n'était pas au courant et ça terme moko oyo ezotia confusion na kata population chef de l'état vous okokai koloba bongo te avec beaucoup de respect mokonzi mboka ifalaki azalata na langage moko boya homme d'état ya lobi ayebaki te ce qu'on a lobi boy gouvernement na ye oyo fonctionnement na ye ata biso nde toza boy to alaka moko oza libanda moko boza na mobembo mozobenga na ndako ozoyeba kuna ndenge nini leki azobenga bozosolola mokonzi mboka na yebi te soki conformité oyo ya ye na relation na ye na gouvernement soki eza mabe nga mpe nazoyeba na ngai te alors ezokamwisa ngai en tant qu'intellectuel na lobi boye mokonzi mboka yaka koloba bongo ambassadeur États-Unis oyo azalaki wana délégation yesi ayebi makambo oyo ayebi yango peut-être ayebisi mokonzi mboka vérité te il connaît ayebi même processus même procédure ndenge ebandaki na lobi boye yo kanti délégation wana ya commission mixte wana oyo assemblée nationale ya commission ya sécurité et défense oyo etindaki yo kamisi ete bazalaki en contact na gouvernement te tu es sûr je ne crois pas na lobi boye na dernier conseil des ministres mokonzi mboka tata mokonzi mboka ekoloze la précision de ko oyo asalaki na dernier conseil des ministres asalaki avant plus de 5 minutes et le ondaki makambo wana ya mission officielle oyo ndeko azayas na délégation wana ifaki bakende kosala et le babaki c'est-à-dire le chef de l'État était saisi mais comment le chef de l'État veut se dédouaner na likambo oyo amoni lokola ndeti réaction populiste moko ngebima atala lobi tete non un chef de l'État n'agit pas sous pression un chef de l'État n'agit pas par agitation et il est loko oyo etosaki ba procédure nango nyonso ndenge sengeli continuité à l'État nde salamaki ndende kwa zayas akena kuna po ba pesa personnalité continuer en semaine prochaine la solution proposée qui bon continuer semaine ya malamu eyite basala bomba proposition voilà ba ba soki ba congolais ba iko merci de monopoliser ma proposition merci émission Sili comme ça tu as épuisé 60 minutes merci merci Armand merci Armand on va sauter on donne ma lobate Armand merci voilà est-ce que ba on a le suki wa merci merci FCC est-ce que bayi batamine FCC si bayi bamindele alors pourquoi na dossier FCC bien identifié officiellement déjà réglé et puis Abotolo Maloba Armand bakokata émission sans générique Armand bakokata émission sans générique pour tout ça déjà 60 minutes merci beaucoup voilà bandeko balandi dossier minembwe boza kolanda bolandi dossier ya minembwe likambo oyo ekosila te ezala cash FCC société civile langage eza mon côté pona yango la ko garder ba invité semaine prochaine tokolanda évolution ya minembwe peut être ko clôturer dossier oyo parce que ezana 30 secondes ni to clôturer émission pona le tosuki merci beaucoup na Bazempembe na mono tikala soif je te retiens
otiki le côté belé Merci beaucoup. Rodrigue Ramazani, merci. Junior Bakokela, merci. Maman Myriam Sefou, merci. Armand Moukoulou, merci. Merci na bino bandeko bozwa kili bakwa kolanda biso. TV Zangonga, totiki place na programme, journal, programme les appels belé na sima na biso. Semaine prochaine, na ko retenir bango pour tout ces dossiers minembwe, sauf imprévu. Tokutani très prochainement. Peu merci na bandeko so balandi biso libanda mboka na Congo mobimba partout dans le monde. Seule émission en direct à travers étando na bino atoza libanda mboka. Émission na bino comme na suka tokuta lobi na ba invité mosusu topé na bango pour na continuer débat. Pourquoi la na bota na bino matonomi. Ma mission TV, le miroir du monde.